Tosepelaka makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM yango etindaka biso tosela bino musala kitoko ndenge tomesana mbote na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke na quartier Njili Brasserie population bazali konyo kwa makasi na o etali pasi ya mai kuna na commune ya Ntsele bolanda element oyo. Na quartier Njili Brasserie, plus précisément na commune ya Ntsele, population ya côté oyo bazali na pasi makasi na o etali mai ya Régie des eaux. Awa mbula mai ya Régie des eaux bamela bayebi yango kutu te po esali bane ebele makasi bazalaka na bapompe te. Awa eloko esungaka bango ezali kaka mai ya mabulu ya basource nde bamelaka. Kasi pona kosala misala misusu kosokola bilamba kosokola basani bayaka nde na rivière Njili nde esungaka bango basokola kaka ndenge bozali komona. Eloko ekamwisaki Mag FM genre ya linuka oyo bazali kosokolela basani ezali nde matiti bakatikati matiti une grande quantité banyefuli yango kaka ndenge bozali komona bapakoli savon abandi konika banzungu chweke ti ekotela kokamwa makasi population kotoyo bazali kovivre lokola bazali na village. Ninyuka oyo eda biso na mambo ebele konikela basani banzungu mapapa ezaka ba matiti ka eza tobuki toniki yango boye et puis opakoli savon onika basani banzungu mai oyo tozo sokola eza manquement ya ozanga mai ya bien ya pompe toza pe na choix te malgré zo leka mais eza quand même na ba microbe nango parce que bilo ezo uta likolo ezo kita biso toyebi yango te biso tomona ka mai tozo sokola tosoka bassin po to ana choix te tozala mai ya bien te pompe ezate donc choix ezate mama yango tozo sala kaka tosokola na sokola nzoto ba infection ba maladie ebele ezoyela biso na nzoto tozoyeba te parce que mai tozo sokola mwindu na kati donc choix ezate. Ba autorité ya Régie des eaux oyo ezali manque à gagner makasi na caisse ya l'état congolais boyeba que ville province ya Kinshasa ezali tellement munene kasi population esengeli bazala bango nyonso satisfait ezala te misusu bazali ko jouir misusu bazali kolela boyebi bien que l'eau c'est la vie ko salela ba maya modèle oyo bino moko boyoki ba conséquences nini oyo bazwaka ba infection ba maladie ndenge na ndenge boye kitoko te boyebela. Na quartier Mbwala population bazali konyo kwa mana o etali soins de santé na bango po bazali kaka na centre moko ya mukie o esungaka bango na o etali soins kasi ezali pe na makambo ebele makasi ezali kozanga na centre yango baleli epa ya autorité. Population ya quartier Mbwala, plus précisément na commune ya Kimbantseke, bazali na pasi na o etali ba hôpitaux pona ba soins ya santé na bango. Bomoni ndako ya muke oyo yango nde centre de santé oyo esungaka bango. Na kati ya ndako oyo maternité ezali wana awa ezali hôpital général pona bango. Ba traitaka nyonso na kati. Tangu tokotaki bino moko botala ndenge ba chambre ba kabola yango na ba rideau ba mbetu kutu ya malonga ezali te. Tangu tokendaki na ngambu kote pharmacie botala oyo nde pharmacie na bango alors que pharmacie esengaka ezala na ba norme mwa malili pona ko concevoir ba kisi ezala toujours neta ya malamu e bongo oyo bozali komona mwa ciseau mwa nini nde ba matériel oyo ba médecin basalelaka kasi awa population bazali na pasi po modèle ya bambetu awa soko lali ato yaki maladi po bika okobika noki te
po soki olali ozoyoka pasi na pasi. Population baleli makasi na bakonzi ya mboka basunga bango baya kobongisela bango hôpital to batongela bango hôpital ya malamu. Boka ye moko le docteur ndenge apeselaki na micro ya Mag FM. Ndena wana sala fa bat ndenza ba pesa mo possibilité donc na kanse oyo 4e année déjà na subunda bunda. On va diffuser zo moi ebele vie une possibilité n'était pas na moko a moi ba biloke ebele mais zanga ka mais comme soutien ça donc on va diffuser ça là. Pharmacie yanga soki na ke somba yango to bunda ko moke panto ba ka buto bien ba ka d'urgence ko kenara musika yango esengera wana fo moi farmini pharmacie zala na kata centre. Bon, difficulté, biso ba konzbaya ka to pesa ba difficulté nyos mais to mona ka ta muto mo ka réaliser ba posa na biso to mona ka ngote vraiment. Ba ko ya to solé to lobby to pesa déclaration ko lela na biso nyos mais ata mo ko moko to mona ke no soutien wane ya ezala kati. Nanza na zolinga soutien yi côté traitement ba matériel ne mutezala pasi to so zanga ba microscope ya bien vraiment ba microscope kala kala to zo buna ko ba technicien. Mais vraiment, il y a si moyen au sombre zate pour ba poster ça impossible. Awa boyoki ndenge Dr. Lobi pe population bazali kolela bato mitema malamu ba ONG bokita awa na quartier Mbwala na commune ya Kimbontseke pona kosunga population po balobaka la santé n'a pas de prix. Soki bazui hôpital ya malamu ba soin ya malamu e kozala esengo makasi na population oyo po ya boye bazali konyokwama kitoko te. Avenue Lumumba na commune ya Limete ezali ya kobeba makasi. Na quartier Mombele, plus précisément na direction Lumumba, ezali ya kobeba makasi awa na commune ya Limete. Boyeba ke nzela oyo ebandi na route université ekeiti na 12e rue. Kasi botala lolenge nzela ezali mabe makasi. Kote na ngambo bakanivo ekoma boucher ba beton nyonso oyo ezipaka bakanivo etombwami mai etondi mai kutu moyeleka ezali te. Kasi bongo na makadam mai oyo etondi awa lokola tozali na période ya mvula ekomi ko empêcher circulation ezala normal. Awa soki oye na kisela okolela ba pièce ya mutuka na yo kasi awa kotoyo ezala ba chauffeur ezala ba wewa batambola kaka lengo po modèle nzela eza ya kobeba pardon bayebite soki bakonzi bazalaka te surtout bourgmestre ya komi ya Limete soki musala na ye ezalaka nini pe ba chef du quartier soki bazalaka wapi population bazali konyokwama bazali na besoin nzela oyo ebonga po ezali route secondaire oyo esungaka bango na yango population ya quartier Mombele balobi bakotindika bourgmestre ya commune ya Limete ti akopela bango bazwa solution po boye ezali kitoko te awa période ya bamvula oyo bazali konyokwa makasi a cause ya nzela boyebela. Bakinoa bakoma ko confondre caniveau na place ya fulu nzoka nde caniveau ezali esika mai elekaka na avenue Charpentier na commune ya Limete caniveau ekoma nango fulu na place elekisa mai. Mikolo eleki gouvernement congolais asalaki musala makasi ya kokure bakaniveau oyo ezalaki boucher na ville province ya Kinshasa pona ko éviter ndenge ba inondation esalemaka na ba avenue to pe na ba quartier na ba période ya mvula suite ya ko boucher ya bakaniveau. Kasi ya pasi ezali que l'État azali kosala musala kasi population bazali kosunga ye te bazali kozongisa ye kaka na
na nsima neti awa tozali na avenue Charpentier na commune ya Limete na première rue bino moko botala ndenge caniveau ekomi nango fulu population bayebi nanu importance ya caniveau to pe utilité nango te nzokande caniveau ezali esika ya kolekisa mai na balabala kasi population ba transformer yango na poubelle kaka ndenge bozali komona zelu salite ya ndenge na ndenge oyo ezali kopesa pasi mingi pendant que na période ya mvula awa na veni oyo okoleka te po modèle mai etondaka po ezalaka na esika ya koleka te awa tokobeta kaka sete na kointerpeller population bayeba ke caniveau ezali nzela ya mai ezali esika ya kotia bosoto te awa botondisi yango na bosoto tangu ba mai ekobanda kokota bokozala bato ya liboso ya kolela bakonzi batalela bino likambo bozwa conscience. Biso nyonso toyebi nzete kasi Mag FM etalisi importance ya nzete na vie ya mutu. Esengeli koyeba ke nzete ezalaka très important na vie ya mutu po nzete ememaka CO2 donc tangu ozali kopema ozali ko dégager carbone pe o récupérer CO2 à travers nzete. Nzete ezali vraiment important kolona ata moko na kati ya lopango. Na yango, ministre d'État en charge environnement Eve Bazaiba azali ko lutter contre batu oyo bakataka banzete na zamba pe oyo batumbaka zamba. Pe azali kosala effort que banzete elo na mamingi na banzela ya ville province ya Kinshasa pona ko protéger peuple na ye. Nzokande couche d'ozone oyo e protégeaka biso contre ba rayon solaire et koma koliama yango tokoma ko constate moi ekoma makasi soki tozali na saison ya mbula pe malili ekoma makasi na tangu ya elanga a cause ya koliama ya couche d'ozone wana. Esengeli koyeba ke banzete misusu e protégeaka biso contre ba érosion donc ba mapangu oyo eliamaka mingi na érosion soki oloni kaka bambu wana misisa nango ekokimisa érosion pe lopangu na yo ekozala protégé. Tolukaka kolona banzete na mapangu to pe na environnement na biso po tozala protégé. Peuple congolais oyoki importance ya nzete na vie na yo yango wana zala na notion wana boyoki. Wenze ya mawanga na komini ya Makala biloko ezali koteka matalo makasi ezala bateki ezala ba client bazali kolela po koteka ezate bolanda. Population ya commune ya Makala na avenue Kianza plus précisément na wenze ya mawanga bazali kolela na ndenge biloko ezali komata mikolo nyonso. Bateki bazali ko se retrouver te basombi pe bazokoka kosomba te po du jour au jour biloko ezali komata. Ota la poisson et mati ndunda kutu koloba te engayo épice oyo babandaki kosomba na ba 100 francs 250 francs et koma kaka 300 litungulu 500 tomates. Population bazali kolela po bazokoka koliesa libota na bango te boyoka bango. Ezo mataka so itokei ozokuta lelo pokuti prix mususu neti bambiso eza ba S eye mikolo eza ba 18 plus tango yo toteki yango na 130 000 pas même une semaine de lo na somme yango 145 000 donc ozotala penza mbisi okoki koteka 1000 francs ezosenga oteka ngo 1500 1300 kilia mpe bongo azolinga te nde ekomi olekela biso penza makasi tosa sorti te po biloko eza cher na bilanga mukala ndunda 70 000 okanga combien pondu mukala 120 bilanga 120 000 ote kozwa combien banda babanda koloba bakonzi bavandi à l'aise
bakonzi baseka bino bale baetala ba peuple oyo biso mo tozo souffrir mboko eza de okufa so tolani mukonzi nini ngaro ya pa kitisela batu biloko nakosanga na bango nini bango déjà bayebi déjà peuple eza de okufa bakonzi ko bayoka kate baza ba vegle mato ekufa. Social ya mboka ezali kokoma de plus en plus pasi makasi. Bakonzi ya mboka bosunga population na bino na oyo etali social po chef de l'État alobaka na discours na ye elokwa liboso ezali le peuple d'abord. Kasi peuple ango bazali komona ndeti bazali nde banantsuka po social ezakaka pasi na pasi soki bosungi bango biloko ekiti population azongeli kolia soswa mobimba na mutu moko ekozala malamu po boye pasi na pasi. Kamera ya Mag FM ekitaki na Kinkole na komini ya Nsele pona kotala ndenge nini commerce ya mbisi ya mai esalemaka tolanda. Kamera ya Mag FM ekitaki na Kinkole pêcheur pona kotala lolenge nini commerce ya mbisi ya mai esalemaka. Tangu tokomaki sur place tozalaki étonné komona ndenge nini activité oyo esalemaka kitoko makasi. Tumonaki ba sorti ya bambisi ebele mipongo bamboto pe bambisi misusu mike. Midomoko boyebi ba médecin ba autorisaka na batu baliaka mingi bio biloko eza ya fresh ndeti bambisi ya mai. Kasi bateki oyo basalaka commerce oyo bakutanaka na ba difficulté ya ndenge na ndenge. Mbisi ndenge za boye bango bazouta kosomba ngo na fleuve. Bako somba ngo boye na mbo mukebiso to somba ngo talo parce que nzela bazouta eza passe na moyen de transport babaline bafuta cher aller-retour au monde na mutu ba $50 c'est que ce bango pe baye faut bateka biloko cher parce que transport zo coûter bango cher. Yako kamwa ezalaki que tokutaki créativité moko epai ya ba jeune garçon oyo awa soki osombi mbisi yo mutu oyebaka kosala mbisi ya mai te bango bakosunga yo bakosalela yo kitoko kotoyo service oyo babekaka ngo mbeli poisson. Tosala mbisi to nettoyer mbisi monde bato ba bouta musika so mutu ayesomba mbisi awa le msutia kinda na ba embouteillage erobeba. Biso ce que tu as à table là, tu as rebellé donc ça na biso za to katelio to longo blo akati pour biso protéger biso pour que bien so pe glace ça ou tie glace pour biso comme bien biso moro tu bien donc tu me pèse ça comme ce qu'on mbeli poisson ouais mbeli poisson. Ya pasi ezali que pona kolongola bambisi esika ba pêcheur bazali pe komemango awa ezalaka distance pe ba difficulté ezalaka ebele na ngambu ya ba pêcheur bazali kolela po gouvernement ezali ko soutenir bango te. Musala pêche eza malamu mais par rapport à ba outillage même au l'état kabolaka il faut tenir vraiment yango tosalaka ki pona ko effacer moi ba difficulté misusu outillage eza moins les lois zangi ezopesa pe pasi na bandeko ba pêcheur entre temps baza bato bakoki kokobola pe mboka mwa ndambo na part na bango. En tout cas soki chef de l'état ye moko alanda makambo oyo approche nano atala asola na ye nini oyo pe ya koki komona ekopesa ye mayele mosusu pasi biloko boyeso eke liboso. En tout cas Congo mbato ozanesengo awa tokosenga kaka na ba autorité bayeba ko trouver solution na o etali domaine ya pêche po fleuve Congo etondi na bambisi ya ndenge na ndenge soki kaka ba bato ya minene ya pêche ekiti na mboka Congo tokobosa na kolia ba vivre frais ekozala nde bio na bio pe ba biloko oyo ekotekama na talo ya se po etekamaka cher makasi po ko pêcher yango ezalaka ba difficulté ebele boyoki. Salite makasi na wenze ya Selemba u bateki bazali kolela bazali koyeba te banani bayaka kochela bango salite na wenze tolanda. Soki
okomi na wenze ya Selembao oko remarquer que insalubrité ezali ko battre record awa na ndenge ya kusakana te. Tozali na Prince 24 o ezo relier commune ya Selembao na commune ya Bumbu kasi salité moko eza awa pardon. Botala basaki o elali boye na se ezali nango basaki ya fufu masango to kwanga te kasi ezali nde salite na kati pembeni wana pe ba salite ebele ezali wana kaka esika batu bazali koleka ekomi kopesa na solo donc bateki na ba passager bazali exposé na ba maladie mingi oyo eyaka na nzela ya bosoto. Selon information tozwi sur place ba salite o ezali kaka ya bateki te kasi ezali pe na ya population o bavanda kanzinga nzinga. Place o ezalaka salite te ba longola matiti souvent. Mais tozo mona matiti zo uta mupanzi ya Selembao ba ko boire ngo awa batindaka bato ba maboma na bango ba ko boire matiti awa. Na bato ba uta na ndako ba ko boire la matiti awa. Mais pona biso bato wenza ntuka basalaka tout po matiti longo atala o ezali boso magasin. Ba kongi ko linga salite ya boyete na fulu. Biso awa tozaka propre. So ito sisi ko teka to kombaka. Mais lelo to kamwe to komona fulu e komi ebele awa. Tozo teka ba difficulté makasi ba place to teka neti boye ba fulu ba baka matiti donc solo moite bangunge pai ba solo na ba typhoid maladi ti to teka ba to liaka pe awa komela tika awa bandindi na biloko olia ore boye propreté il faut le moyen ko teka izalaka te. Gars, c'est que tu biloko na biso to teka awa so la foule ezoko côté la biso penalty na bazolo. Moi ba maman so moi ba lia utete tuta na bandako eza ba Selembao awa ba yeka ba bwaki kaka awa. Se ba wuti la ba labi na ba bilona ba kuna ba yo bwaka ba kaka. Ba komisa lokola koto lokola marché lokola poubelle na bango. Tokosenga kaka na administrateur ya wenze ya Selembao asalisa mobange na salongo na wenze bateki bazala à l'aise po journée mobimba elekelaka bango nde awa ekosengela na bango ba vivre na ba condition ya bien po boye tanenge che tanenge sali kitoko te. Centre hospitalier Dominique Lecoeur esika se moko ya kozwe soin kitoko Kimambangu na avenue Ring numéro 4 kuna bakoyamba kitoko yo mutu otamboli bisika ndenge na ndenge ozwi lobi kote kende na centre hospitalier Dominique Lecoeur bakosonyo kitoko. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo
bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eya deja na ville province ya Kinshasa pona kopekisa balanga nzembo tu kobima libanda ya mboka ozali na besoin ya enregistrer album na yo Kimambangu na 14e rue na avenue Mulangi numéro 23 bakosela o musala kitoko makasi. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita ende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi montage ekumbamaki epai ya ye moko Peta Francis. Tokomi na suka kasi jamais tokabwana sans koloba maloba ya motuya oyo papa na biso aebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya yeme dadi de dadi Maître Billy Maloua Cléophas boyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe alola apesi biso lisusu bomoy.